Salut à vous, bon dia, bonne tarde, bonne nuit, bonjour, bon après-midi, bonsoir, good morning. Mbote na bino encore une fois, mes très chers internautes de l'Éco-RDC. Toujours dans le cadre de télé-réalité, toujours dans le luka, toujours dans le tambola. Donc, tu as bino lelo Nanette Movoto. Nanette Movoto, il y a des CEO, il y a Nanette Movoto. À ça, le théâtre dans Congo, à Zapi en Angola. À comment qu'on vend en Angola? Nandenge quand il y a des fans, nandenge bat bao lukaye, nandenge bat bao tunaye. Na salle de recherche, nandenge na découvrir wapo esika Nanette Movoto à Vandaka. Donc à Vandaka, on a populaire, un quartier tout ça populaire. Donc on est venu ko lukaye, to lukaye, to solo. Nanette beta masolo, Nanette Movoto akenda wapi. Nanette Movoto zo sala nini na Angola eko luka nini ba bien comme le roi refuge do bango tout ba kimi Kinshasa ba comme Angola ba étoile ba moyindo ba miraye ça bango tout ba venda kata Luanda. Donc to si faire ba recherche na so to découvrir pour sika Nanette Movoto Vandaka. Donc ensemble ngana bino to découvrir vie Nanette Movoto. To ba Nanette Movoto sala nini Nanette Movoto eko luka nini atika théâtre ou pas a sala théâtre bala sala nini na kata mboka o donc na éviter de Christ nini papa na Gabriel là papa na Brandley donc tu découvres la crise de Nanette Movoto avant Dakar toya basi Nanette Movoto ça nini Nanette Movoto koma nani nini on luka na ngolo do ba ebele tellement ba comme ebele tellement de Christ je pense que ça je pense que ça porte na gris n'importe quand on va nini Sixième, porte à crier encore. Bâtard de mana. T'es un net mort à qui, né? Et à qui même? Ils appellent ça awa. Colicença. So, tu as vu réaction a été, hein? Pour moi, la réaction, bâtard. Bâtard. Et à toi, comment on est? Boa tarde. Isso dá para o uma bem. Quando você Présent internaute de l'Éco-RDC, on a Nanette Movoto, tu as écouté le ndaku na ye, a squad bilamba. To ça là juste pour na bino. Donc tu as écouté pendant squad na bilamba na ye, ya bonio. On va se présenter. Tu es beau petit aux analystes, tout le monde peut faire ya net ya gâté. Qui m'a cagé du support? Oh les gamins. Ngani ria? Oh ya nanga. Mais yana yo yana opena yana. Yana kapeza. Uvanda ni yana kasanda. Na ya kademi hawa. Tena ya kafonza. Uvanda no ate moyaka no. Ya net boyo kima tiki baninga libanda. Niambenge na biso yete. Est-ce que kimia tiki asukana ndambana osokola. Moto. Olu bote, mo ki maka. Boyo kima tiki apa ni ba? I got like there is a perique. Mama suki na yo. Bango bazo babiyango bino na ngola bogomo na bino ko yoka na babito ko yoka na poani po lem so ya boye olokuta mutumso za sokola alati na ye bien net e ko to bimi la to bibe botar donc ce que déjà ba to ba 12 heures hein to ko mbara ba 12 heures ta to yoka ngi ba 12 heures to yoka ndesko nde de krisa ko Tem essa coisa aí. O mundo tem que ser uma coisa. Isso que foi aí. Pô, mas ele que me leva a casa. Vai o avião vai salvar ele, Deixa eu então deter quando você já me diga que essa coisa aí. Você que tem uma casa de trabalho lá, não é normal, é?
Natana nande kisa daelo kwela. Nati. Bakisa kama mtu. Mimi mkondo ya kuna bakayo mogoboy. Ngona usamsa. Toke ka bonge selo te. So kwa blama na yo. Pobre to so kwa blama. Nafanda? So kwa telefone kituna. Nafanda bonga to. Nazo peka bonga. Poto koka na peka. Eloko esekisaka kokola de Christ. Bomoi bariske akobukana akozoka eza apasi nyasoka tosepelisa bango me babandima na biso mpe kata so basimba ofina biso ozaide te okanisaka miro tya pwa te na rido yoki rido mpenza Sandra boni bien nanga boni yo nangolanza mimi we otuna biso mpe andako kaka etambola oyo ya bafane na bino kaka nde balukaka bino naneti movota akenda wapi naneti movota monana lisusu te akoma wapi aosala nini babenga mosu abenga esinga bino naneti movota azala mpe na ngola ti yo ozwaka baetoile bamoindo bamogondo naneti movota mpe aza na ngola boluka ye yango naluke yo mpe naluke wam naluke mpe pa mama étoile sika boye naluke mpe pa mama étoile mpe nabengi mama étoile mama étoile akisa na ndaka ye na ye tizala kote nini ni mama étoile aexplike nga voilà des mois nda explike nga pene yango moni tokomi ti awa toyozwa bateme combien de fois tokoyeda wapi de Christ tokoya papa ataki nga toye kokweya awa de Christ moto aye kokweya awa nadindaki na nini na kotaba nani komene na kotaba sila dore nadindaki na potopoto na basapatu nanga nasomba kunga ni papa bwiski oyo nakana ye te osalaka mpona osepelisa bango obimino te osala no mpe misala mwasi makasi ye naza mwasi makasi ya jie te ndomoninga ya samba solo asante boni ya ngola boni sante sante nzambe azobatela na ye sante eza pela kitoko na ngola nzambe nangi mwa des jours nasalaki mwa bafièvre baforce fièvrement yo nandamuki vraiment makasi yo nosala mosala nanga angoli eza nango angoli eza nango ka na rythme na biso na rythme tokocontinue nanga na rythme ezanga na rythme na biso ka tokoba kaka ya neti tobandi sikoyo eza okanganga mpenza ko question na ngai liboso eza présentation na net movoto se présenter nabengi oda Nanette Movoto je ne sais pas moi ton vrai nom c'est Nanette Movoto to Nanette wana ezaka kombo bapesaki yango na théâtre toza pela kombo na baboti no bapesa merci Sandra Nanette Movoto eza kombo bapesanga Movoto te mais Nanette eza kombo bapesanga c'est pas Zigora Zigora mtapesa kombo Nanette kombo Nanette nazwa kongo série ya Zembo Awera mona 13 ans bon on va pas na banda théâtre nga pour na tina ko ba kombo no so expliquer ça ya kombo parce que tout na premièrement tu na poso ba vrai nom na yo kombo na pesa Pichuna kombo no pena Pichuna na na Pichuna matondo Movoto kaka ok Nanette Movoto ne Movoto pesa vrai nom na yo Nanette isko ba pesa ka ngo na Zigora ok kombo no pesa Pichuna c'est Pichuna ya Pichuna ko yebisa so Sandra la bien parce que le roi ya Pichuna pour que poser yo eza le roi Nanette te mais eza le roi Pichuna donc on pose que c'est le roi ya Pichuna za marié mère des enfants comme Movoto za marié te mais aza maman bana j'ai 3 enfants elle bosso Sephora wakake ozalaki na bon jeunesse quoi d'après ya comme paquet te comme paka bien déjà na na bota Sephora moi na ngali bosso vie on la baka mona l'équipe ba so mokila
Sephora wakaki papa na ye libisanga vous comprendre na botana de papa. OK, problème ça de ba réalité à vie ya. Mbana na botana de bosso sa frère Alain wakaki en France ça musique chrétien. To bana de akala mais papa moi na papa Sephora. Ba kande na Juju ba papa moko papa bango wakufa. Atika moi na wa suka na 2 semaines. Déjà aussi 16 ans bientôt 17 ans. Vraiment. Akufa. Donc ça ba misa tout. Moi c'est mon comme belle mi balé. OK. Bino ba bien. Et ce boti no mo ba misa tout no abu mo vaina na. Si na pa na bana la. OK, ça bien kozala na bana na. Yana net sikoyo obandi théâtre na nenini. Je ne peux pas dire bon, toi que non na nenini te mais et là non nini ça là que na net mon voto abanda ça théâtre. Bon nga penza non tande bon groupe salongo on t'a ngoma makasi non ngali parti. On a ngoma mosana makasi. Côté ando ko na zaki to ko makasi. Ozo peka to ko na mona. Tena beba. Nous est-ce que to ko makasi. Ko to na zaki nango même côté so na ngali parti. So so ngali parti kangi suki modèle suki mobo. Ngapi fona kango kaka. Donc nalingaka tellement ya wana makasi na salu esikazali. Nalingaka excitation na parti. Tellement makasi. Donc il t'a pas un sentiment ça théâtre ça li parti de pas un sentiment ça la théâtre c'est qu'on ni mais maki au ça la théâtre on te pesa que sentiment de parti bon ce que le manga ça théâtre ça la théâtre concert nanga moi qui a seul bosso RDC ma do kombo na ye avant ça théâtre pas mbalo sombo ba c'est Rwanda na ba zigura ba non la ke belé ba sola mbongo la ke belé ba ça théâtre pas zigura et pas ya mbalo sombo président mbalo sombo RBA au Kabwana grand sœur nanga tika na mbalo somboli zigwa kisa la groupe na ye na non il faut ma ba c'est le groupe na bango ba répéter na ki quit na yolo na ki quit boss bandi pièce bango liboso so te même pendant jouer reine place wana film ba kitoko dede asa kitoko makasi et ça qui fait na ba côté kanda mal pon na bango ba tinja Fredicide so mto tsa place wana azate on appelle cette pièce liboso du grand salle mto tsa place wana azate on se renda sur le taza déjà wana malombo to azape dans ta groupe déjà ba yenga zaki on dit yenga ya simana nga obi yenga zaka déjà bato na kuta bango wana zigurabi non na bi fimo boyele qui a RDC ça moi c'est qui tout comme casse na kinda kone pas bon na yebi wana c'est na traité na ke uza mwana na ya remplacer reine vous rappelez dans ndako on est on faut pichuna tokei osa théâtre nga président ko kanga tabi tokei nga mona binini no laksa yo nga ko kanga tabi tokei kaka nga mwa mke na kepeti pas goans ko na kipiti wana na kiona ba dipo laksa nga ko na ko tat ne longite zaka soni mama ba lombo to ayebi zaka soni ko tat ne longite to sa pièce wana reine na sala nga théâtre mais na jouer on peut bien le quoi on dit na sa théâtre à part tout ça peut-être on a tout ça peut-être awe na winzo zigura mukelele wasko tole kana antenne ana 12h dans ce qui moi là au Kenya au tour à midi ya c'est que au Kenya classe pour ta théâtre na biso donc on peut dire au sambaté mon président salut c'est ça donc on dit ngana brené ba salutation na aussi cause à présent donc on parce qu'on a 12h je comprends na penza na théâtre na comment pour ça théâtre et pas na umela ka vraiment sous tepo et donc ça espèce à zambane site ça ce que moi na 13 ans na net ndesco elle a contact théâtre parce que comme Hiroshima on dit bombe Hiroshima après ça comme Hiroshima donc comme on appelle un groupe à théâtre ziko ça appelle Hiroshima so RTO ça la moi na 13 ans dans ce qu'on a joué na net siwana mbana appelle ça zigurango ko bon ça na chose à sudiata papa na ngeza Noël maman na maman c'est ba kufa par contre comment payer pas ya présent Elombe maman d'elle a kufa ngeza maman na pièce moi na 13 ans to pièce na et ça là ka c'est makasi na Congo makasi quand ça comme ramde ça la ka so maman bosso ba wela peine na Noël groupe yeko kufa ba groupe yeko fate est-ce que ba Noël comme na Kanae je rappelle na Kanae na yo ben na rappelle na longo na ngai ngamta mimanga pe magamo na mo pe sentiment tiki nanga la femme n'a pas d'andao. Na ça c'était na vraiment qui 2013 2014. 2003 2004. Série wana.
natiki na tata ngova na ndako donc parce qu'on a président mal moto alongwe ake pas sans souci abenga na net to comme so et pas sans souci comment net etikali to ko so to pas yi sans souci ngabi nga osanga so tata na fandi na fana na ndako je me suis quand nge swinga bola mo président tito amanga na oleka yo koma nga to posa na fana ngai oya ko to bafana na ke bafana pas tito to le dimanche na RTGA ba 20h bib ba 19h bo total m'appelle ma case négligence ka pour pas na RTGA zalaka ba groupe nyo c'est ça pour na force kenda ba réunion parce que présent tito na 10 jours ba kenda ba réunion ke ba réunion te ba le ngola biso na RTGA série 1 na ba na fa na ngabini na sanga suite tete moi c'est la open on na fa na ngai na ki na Brazzaville na va na Brazzaville na wome nga nous na Congo na zungi su Congo na kutana présent modéro biso ba lemba tena modé net de nga te bien ya boni o bien on na pas de Londres na za chef à groupe et pas de Londres ya ko ta pas José nga ya nga sanga su ta boko sito kei modéra zunga sus na ke et pas de Londres na sala 7 ans donc qui ça 7 ou 8 ans vraiment qui va fille à liboso ba groupe de Londres biso to aka Ciara bibi tu seko asa a poto na Ciara na Ciara na groupe wana on te filme boy Pauline na buti Gino ako basko Salima pa mo mbego Salima na kuta ye wana alinga pe na yeko on te filme sur Juliette ngape na yeko ya na musana ngai donc la lemba za ko se vanter te sérum non ba modéro to toka na yebi na lemba sérum les na groupe za ba casse quoi standard te standard ko groupe de Londres les groupe sans souci na groupe ya de Londres on a groupe pardon donc parce que oza makasi te o ya te pour que ça la concurrence na kamunyoso tout ça comment c'est lamba ya ko jouer tout ça comment c'est nyonso pas de Londres so nga to la rôle mimi na film bo Juliette ça comment Lubumbashi mais so ya mati na hôtel ngabi mon opération principal ko simba te ngakaka non ça toi pour principal so ya mati so nga la mati je te na ti sous principal to simba te pour Juliette principal to la rôle biso mbalé na Juliette one ça passe 7 ans pas donc 8 ans 7 ans 8 ans pas de Londres tellement ça na ka mutute ngas ko na ba gangela mo ko defo za fa na ngani alors ngate ba gangela ngaza capricieuse makasi so ko ngenga ka buna siki na ngosto fa na ndako na biso to na nyoko le kwa Londres ça tena sa ba yo kabike mwana na mwana te muna nyoko le kwa de Londres José Londres bangote ya chérie oui que la linga ko makasi wana ya na ngai do ya na ngai o samba te do ya na ngai asala ebele po na ngai ça présent mon côté asala ebele et pas na ngai le quoi de Londres non asala tellement ebele asa mabe na ye ma ebele api na bola mne ebele pa na ngai basali papa la linga ko makasi oyebi kote banga linga na bagangela ngai tenga so baganga na siki na nga sute na fa na ndako no ya pe sute na fansi maman aime mbaïkia alaka chef na ya groupe nene akutanga na groupe et même pas akutanga na groupe et puis abeba peut-être liboso aimer mais ce côté na discipline mazaki nango na comportement na yeba tia chef ngaso ko nzaki nanga mutu tenga so fio ye groupe na so sika ya ngaka ndenga na zana nga wana ya baka na zana kiri na ngai ya makama be makas ba ba yebi petit na Fatima za oteka ato sa mariage c'est pas Didier Basal ba mbote no ebele o sali et c'est ma famille ba le biso mwana so Fatima le Fatima RDSA et fort de sa yebi makama be makas nga so fio e groupe na so sika ko ya minene te ko ya ki o bote ponga okuta nga wane ngado na wete sirana pe ki makas on t'aime ça yo net tellement yo ba groupe ça tata na bino o saka nene na groupe no ta de ka boti suka so yepe bien José ata finge bongo OK na kandate soka pe sili ba benga ko sala ka bloko sala wana te groupe za tata ya bino te no c'est ça roni po moi na ko makasa ngo pesa ko mutu makasi moto yo kani so pe tem ko na no ya pe su repte na vandi na nganda so pe 2 mois 3 mois na vandi na ndako no ya te moko sa timesa na benge présent zaki maladie moi ko tana ngate moi yaka na rep na zongi
donc nazalaki vraiment bongo donc nga mpe nauti epa zigura na tito naza siko pa de Londres asali wite mpa na ye na longwe susu na kie na nga soyo navai na soyo nga tambola kaka navai na soyo nazongi susu na barouge kana soyo ya 2014 ekutanga mpa kuna navai moke na soyo asaka ba 6 mois bona soyo 7 mois na longwe na esikoyo na minito naza mwana modero donc la minute naza mwana modero donc papa na nga na minute eza modero mpo na ye na académie des stars pa modero nde na voiture siko bo donc la minute oyo baza ba première fille ya modero bango donc bana liboso ya modero nde basila donc biso toye donc bana suka biso bayeme po yeme pe mtu azaka pa donc biso bana pe bablandi mafuta donc bana modero asuka eza biso siko yo sali 7 ans 7 ans c'est où t'es pas José de Londres siko na net mo bandi théâtre na anenini et pas nani azigura et pas zigura neno na banda et pas zigura banda 2003 ou 2004 ou 2004 et pas zigura olongwe pas zigura na vandi na nganandu na kepa tito na vai pa tito na longo na kila rapo za ville la ville na vandi na ngai susu na ngai Congo na vandi susu na Congo modora zunga na kepa de Londres on a sali wita na tik na kimi na ngai susu na tiki na ngai susu na ngai so na vandi na qu'est-ce que pas modero on va na so ya lozongi kin na qu'est-ce que pas modero le kin nde na ya susu Luanda na pour film nini ya liboso sala do bandi ya te pas zigura film nini ya liboso sala yo moko zo reconnaître que film wane bata ki tellement makasi film wane beta ke bimisa na net ya nzonzi to ka ba wa te sur le plan national na ndenge na biso ya Congo ça peut être pas de Londres dit mes filles na zaka moi si na épée et qui ba ba ita belle on dirait na bosani donc théâtre wana t'es pas de Londres pas zigura t'es pas de Londres et pas zigura donc pas de Londres pas de Londres OK vous autant mon théâtre wana non bala da biso OK ah bo reconnaître ngo bongo na sala théâtre mais o sa théâtre mo bomoni que o le kapana ndiaba do bala da biso OK bala da biso penza théâtre pas zigura et pas de Londres et pardon pas de Londres théâtre ouais ndié na mo titre na ngo boye o Patrick Azala gi mi fille on dirait na bo c'est pas titre fille ni pe bébé na bo ça OK et sur le plan international ce que les Nzonzi na ça la pas Nzonzi na ça Nzonzi pas Alpha Bokole ça la figurante c'est pas major Tempelo c'est bizarre bébé Tempelo bona bosani na ça la pas Gilles Bavon 2 films pas Gilles Bavon et pas major na ça la moko et pas Alpha Ndé moi mingi et pas Yanel Sus Armelu on dit pe moko Rémi Kilolo on dit pe moko na rondé na bossa misusu vraiment kobima théâtre dino bimiso na Nzonzi ke batalo sur le plan international ki meye théâtre bimisa na nini ezate na Nzonzi ezate mais bayebinga bayebinga emisa wa bimisa ezate mais bayebi nenet donc bayebi pa nenet OK bayebi penza bayebinga siko nenet na kati ya Luanda nenet na kati ya Luanda kolongwe pa ya mode bamona kati ya Luanda peut-être sur solo nini c'est que net mo voter na Luanda po ba bi misubo comme okima ba déception misubo comme on ba kima na bango Congo ba vana na ngolo basa na bango ka kinumba donc na ebité net mo voto nini longo la yo na Congo et même na Luanda bon on va vraiment le longo na Congo ya na Luanda ça qui nini en 2014 producteur Moboy à ça peu frappe c'est sur passeport mbangu to ya Luanda spectacle to komi na soyo to bunga na ya yene Luanda biso tika na soyo bakangi le vita côté prison ba mayonnaise bazonga na bango Congo ba préfet bazonga na bango nga tika na soyo wana mposo vendre na soyo ba simo ngwa gwenta na tika na soyo wana sai kene ko bima susu kin to na susi kana ya mboka oyo na ya Luanda ngabi nofana ko maga Luanda daka lensi mo bona fandi ese maleki na biso mwana nga kufa nga botinga kufa ese maleki na biso nucléaire nga c'est nucléaire ndesa bona ke Luanda lelo so lelo pona ko Luanda banga ya uzanga mo pona ngabi sino okende abi moni nga Sandra nzamba sanga ndenge
naso na kani eloko na osala boye ezalaka il faut so mpe na boye eloko ezalaka bongo donc azalaka bongo ezalaka pas décisif na badécision na nga nazalaka bongo yaki lendi na butu nasi mamaki so non okende mpenza nanga yayanga bisi na okende na mbali na ye pa faria babinga fukama na fukami wana lendi na butu baprie mpo na nga esili babinga kende sandra nazala na eloko te nazala eloko te na susa famille na nga makasi famille na biso oyo bazala bambuna bango bazali me nga mpe nazala na eloko te ezala susa famille na nga makasi so nazala mokie nenga bandeko na nga balia bamaleki na nga balia mama aboti biso atika biso mikie tozala misato ngai grande sœur na nga petit frère na nga akende abangi kala oyo biso baya mikie petit frère na nga nsima mobali akufi ayeba te aya pe te parce ngai na grande sœur na nga biso mbale parce que mwa moke nazwaka nango bamaleki wana baliaka kobota na kobokola eza des choses différentes kobokola eza pasi kobota ezaka pasi te mais kobokola moto te moto abela atanga classe sabo ezaka pasi bamaleki wana nazwa parole bango bamama surtout mi claire nazwa epenza mama na ngai so aza moke na ngai nalingaa bango balia so babeli aza na néfiske nanga bango nasaki bango aza bien sandra azangana maloba tofi yango basambeli mpona nga nabimi abengi mwana nga kande wa mibale nase abogare aza kitoko makasi mwana nasenga bia basi apesa kombo poza kitoko makasi aza tellement kitoko aza kitoko makasi mwana nga mbali pardon alata pe no makasi mwana wana nasi tokotika nga na rond-point movoto omaka ya kombo movoto nga tokotika nga mwana nga bamenga valise mwana moke toketia bimi termis nazwi rond-point nga bana komi ba 23h bataxi eza babisi eza te ne mwana bakamion minene wana eke matadi natelemisi yango api nga nini ngasi naoke mpenza mwanda naoke mwanda naoke matadi nga bimanga naokeka ndamu nakoti abeminga ti abeminga apesanga 8000 francs 8000 francs c'est rond azwi 8000 francs napesi nga liboso chauffeur ana motu na biso bisali tokomi ti na matadi aninga te nakoma mwanda pardon boma asememanga kaka amenga so boma nafuta eloko te akomolenganga na nzela tellement nayebisi nanga naokende nalingi chauffeur wana mais tosika kosala eloko na nzela te nzambe aza tema oyoka etambo chauffeur wana ti mwanda nakomi na mwanda apesinga su amisi mbongo $50 apesinga apingo ke oyo apinga na kosie nake mwanda natika valise oyo mpo mama biso azala kuna na mwanda na ozonga nanga sabo kasi zwa $50 ke mbangu ozonga mpo tozonga no nzela moko ngasi abazelanga moyibi moyibi munene apenga $50 na lisi mpe amatinga bacamarade na ye nakomi na mwana bapili fe nanga bana na so nabengi don piron abi don piron naza mposa nakota mpenza so kalelo abi aneti butu lobi nalalaka kuna bi na ntongo comme ça obengi deyo kasi akotisa bato conducteur mobwe akotisa nalali na hotel moko na mwanda wana aka 2014 tolada na hotel sa connaissance na hotel wana nalali na hotel wana na ntongo nabengi kasi wana deyo aye azwinga parce qu'on a un passeport nanga congolais qu'est-ce qu'on peut dire ça on va se laisser passer ba carte était ba vandi belé wa ba pas belé ngam ta passeport na koti liboso pour nga passeport na ka selecté ba camera ba ninga te na koti pe na passeport na ba pesinga laisser passer na ye na suis vano tanza baza bien baza bien katina le ganzi la vano omona mai je te dis nga ntango oya soyo ntango wana biso tokomi na mwanda wasi soki tokatisa bavano wana ngasi moi je pensais que eza bacano rapide oyo tokatela pena kim brazzaville eumelaka te wana mais namona bavano wana de cris na lela nayesima wana okatisa te tokobiloko wana na bino okatisa te chance oyebi yango de cris eza wana eza eloko oleka nzela te biso toleka nzela te biso liso ya nzela te ezaka montere
Nzamba za bien. Eh. Baba. Ya bato bakufa na kati ba mai wana. Eloko seguru exact ça kaka donc bokufi. Ya ya. On déjà. Toleki au fleuve est-ce qu'on peut se kabola océan fleuve wana mali mo apende sama wana. Eh. Na kali mama wa bingala kufi bana ngaka ya bana. Bana ya. Nela ka bana kufa kwa bana. Na bibana na ngai. Mo sabanga ko banga te okuma. Et il me donne moi mimi na ndonga bina sambela ka bieza na kunzima. Na vandi nga binza be. Na luka pona bana ngai. Suza pona ngamo na vandi pona bana nga na oke luka kaka. Ya. Eh. Mai butu kota pena butu butu tsito comme na ngamba so. Na mai wana una botambo na butu. Oh, kasa basa ba nini bango. Ba tamai ba kumande batambola. Ya to comme na moi ngana moi mukebo kangi biso wana. Na basoda man. No sa nani, pona nani? Ngai. Lipati. Pona lipati. Soda abi se aolekate. Abenga pe abi neneti. Oza mwasi yeba nde osone ngabi. Ngana muyi bizana zapa vuntati. Nake. Na bisa kuma soda ngo defa mo boye. Nakina ile bakse la balise kuna sima ngabto soda ngai portugais pour dayebite. Yepe ngala ngo azoyo kade mesko ko lo bango ya mabe na bende siko na sima ba pale tumo zakena bende na sima zo bona na tie na maboko na tie ko sala naga nka yebisi suna kusana tika poani uso ba portugais na oyo kate ko ngate obita dinga mkete ngabita bata mke ngo balinga mke ngabisi no tika na poani ona sepeli na ngabisi nga otola nokale longa habité moi biso mboka biso na Congo so ça aza indisposé ala na mbalti ya mabe et si na ngo pe le troisième jour et si la nango parce que loi so yo to mo da so yango poto ko takamba moko bakangi biso wana nga bina na zape na téléphone te na chip te moyen to benga na yo ezate abnanga chipera ki azesinga ya koti azisi $20 apesinga abina nga soko komi wa kuma place na bisenga na kuma na hotel Vaka na centrale pas do moto pas do rabi na ebi nga bi grand frère na komi na wana pour mes até non tinda batu lobi comme ça ba ko zoyo oyo certainement une semaine pas nga bongo zo nga c'est pour mes até non ya penza belge na pesa pas belge azu $20 wana apesinga ya ele kaboye de talinga binanga mais tozando kinga bina zando kitena za mwasi Pourquoi tu n'as pas une minute qui est pour tout cas c'est comme la biso donc on peut en d'accord ici même si donc pour donner la cliente la binanga yo ndenga bien elle a combien de sous tu vas pas grand frère nanga mais même si nga na holongwa bon fera et ba marathon et bandi comme on a moi 100 francs na pe singa place na monter ka marathon na donc pour ça marathon ici na kota Luanda so marathon on rende ba na ba ka pe okanga na marathon na esprit karaté ngaza mungala na pe ambuza na mumbala pai donc 50-50 donc non so makina bangala ndeza kati na ngaba kase donc na bangala ya batabandu tema fanya bangala mingi na demna bandu kasi bambala pai na bambala pai na bangala bazaka ba esprit donc esprit bas ndeka Miriam ope mtabandu ya solo mumbala na bandi ko teka fera wana teki na kangi mbongo na si donc peronga na okende soyo gank moi ya nga ok Luanda na gank moi mais on peut 180 kwanza Sandra on peut 180 kwanza na pepe na PC donc imagine na popa na popa benga to ke voyage na sabongo esprit na nge boy na ke tout na mbongo na ngai donc la sika nga kutu boy te boy simbo nga zonso ba ok bon ba konta mata makolo andoki et ça nga bon à 3 reprises tout sur la vente de petite scène na moi appelle Diana c'est Diana voyage na mona nzana nga eza bien tabi nga photo yo sandela ko ta prépare na nga pe ya makasi na pe ya jeter na pe ya nzamba yebinga pe yebinga na kombo na nga yebinga pinza et puis on a senga panza mbasela nga ayoka nga makasi ko pera très bien makasi na bisa na kota prière à 3 jours jour la bima prière tonton moi Freddy pas Freddy abenga na centrale wana mon photo za na sola très bien na bat nga mukolo moi mkina nous avons bien parce que des fois ça pas nga na silikande no kina zo akata pamba
parce que na so ata zuka na pa na kanga mutema te no ta zuka na boba ke lobi no so sana ngayo ngala bongo freda na benga mvoto za pinga senza penda ko yakop mweza awa ya colonel na seki na pas freda na 150 000 ko na sebenga na colonel wana colonel ayena chip naye ono mama 150 000 kwanza nga sena na 80 000 on esimba te nga ça va 100 000 kasi amna c'est bon nous passons 100 000 pour colonel otolungwa à 14 heures mais pas mais 14 heures p même pas gafa na si bon gafa na ngelote nini te on te pour faire la cabine tout dans la qualité na bila mana msu tsika ka wana na bi 14 ben colonel benga 14 na central wana na bi mi donc pour tulungo ke wa nga sena on se pas on lit pas on lit pas on se pas on erro nga bien nous avons pour le temps ça lira pas amna c'est bon parce qu'on a tika makaka moko ya jean maintenant sandal la vana nazuka fleur takina mutu te fama mneza kina mboko na kina mbongo na tina poche abima bongo ça ilamba et le côté abima bongo ndaku bongo ya na ngai ya mena abima ndaku ne bongo akuta jeep 22h na Luanda to mo 14 22 to komi Luanda mo botambolinde na yo pembe bwana nzo et toi colonel ngaza princesse baka ok ngana princesse baby ngana princesse yes papa na roi yes ok na komi na comprendre ngana pa princesse papa na roi ok na comprendre donc moi na nzambe donc na pa princesse makasi donc na tito komaka na barrière sandra ba barrière on va si batika moi singa moi vana oka o barrière na wona opena nongwe na ngona neki nanga to komaka sali komaka sali mama naza na telefone aka boye papa ati teni pembeni abaleki nde biso mbanda nsima ngaka na telefone nanga boye sokomoka na sali kia toka tokomoka loda minga moni po tobolukaka nasekinga binzambe oyoka ngai nabengi don waveneza ndona na lwanda binanga oza ndoki nga bien nga mpe naza ndoki makasi nase bino nini nesi kende na so esa malamu tu azoka nkala so pe makasi kende na baby Sandra na baby na pembe makasi na baby maya mboko za maite maya mungu ati écoute tinga makasi ndako te lianga na suki na baby ya abisingo za ntoki ngasi neso kioni ko singa neti kende kaka abiso kondoka mana ote ngai mkono obima awa onzima kutu te ponga na princesse nzamba yebinga yo kaka bonga bien nzamba yebinga nakomalonda bongo lundi na ba 22h parce que nakoma pe petite sœur nanga ayepe ma pasteur ba prière à lundi na vendredi na ndako ya butu elle nakoma na pembe na lundi pété nakoti pe prière sur wana tina tongo to ndi prière tongo abinga trop yo nzamba yebinga makasi nga saka chite nzamba yebinga wana nakoma londa bongo il sera bien. D'accord, après une semaine, et toi là, tourné film, et moi, afin des stars. Ah, tu n'as fan des stars. Donc, on tourne personne va tourner Mireille. Quand on a la compréhension, Mireille a beaucoup tourné. Maintenant, il y a combien de Mireille déjà. Et bien, ici, et toi là, mon photo aïe déjà, c'est bon, on a bien mon photo tourné place à Mireille. Eko benga mo foto ngabe kale na komanga siko na kokoza ngabe selo te ya kakaka eko tourner pas fan de star na tourner mbaya ka inzeme mo na ba tourner je tourner pas fan de star lisilo no bien makasi un de Chris oyano Luanda o bien siko na net mo foto na kati ya Luanda ba avantage nini yo mo na kati ya Luanda depuis koza avantage qu'est-ce que tu komi soda na ebiso ni potongo boluka yango potongo yango so avantage ni omoni na potongo ni boluka ezaka ke nzambe merci pour naza vie avantage ezaka yango nzambe merci pour naza vie ba désavantage là mo pe la nanga nzale nazanga pe kai mo ndo ko mo futela anga moko à part théâtre na sala elote même si on m'a rappelé la petite jeune fille na moi l'équipe ensemble qui de Sephora ateka zo selinga mbona tindi zo sema à part na sala elote na futa ko mo manga moko okotanda mo na ndako na ndeza
beti tu na cuisine, beti tu na douche, beti tu na chambre. So na net mo bon na vivre ka bien na olien na olata et motu ya ka ngona vivre bien. So na net mo photo tango yaki na ngula mbamo to la bengi yo au tourner la fin de star. Siko na net mo photo tisiko so sa théâtre to tikiti. Non na sala ka musana nganga atamba balinga lelo amna ngane tsika tsika poko sa bongo te ko bébé. Balinga musana ngamakasi kubanga bongo te tabla ngate na bébé so ngene tsika théâtre. Mon activité mo bolo mususu na kotika mais bébé s'il te plaît linga mosala ngai nakeke makasi mode moko bana Lisa Kingisi ye pasaka chroniqueuse Lisa lobaka so babandeli su mokili baponinga Lisa osani na lobana azalaka chroniqueuse ya mosabo kitoko eza kitoko makasi siko osali groupe wana wayo mpona kuta mwa lokwa ngai nosala kuti ndeni mpona kuta mwa lokwa ngai makambo na sala baponza bamona ngai azomoselenga yango wati sikoyo motema ngai asala bamokuse kosimba te na obundise epe basala mboko basa bashia parent bafutela bandako so ngai kuna konga osaki tete mpona vanda epa na biso po biso kuna bandako na biso atonga bashia parent sikoyo mwa aza ne cher parent adeboya vi na ndenge na ye asalenga mwa milongo boye na osepe nango te ape motema mokosi na obebana na ye sikoya na obebana moto esala mabe mama nuka peut-être on va continuer on dit banzonzi kaka et toi ça c'est tourner à sali pièce na ye na ozanga te moni te na suka na ozanga te mais quand même on se rappelle na ba idée moko tiaka non na ça ça filme nga moko OK na ça filme nga moko bandoto nanga quand on ça filme na na ça tourner on déjà na tourner déjà na monter très kaka on est na comment na bosani na montango déjà non ici déjà na sali on a commis ce film sur notre comment sous pour anika ngai on a to comment on sous donc semaine au temps semaine na oba na tonga semaine wana c'est film na OK à part théâtre peut bien ça la no solo ça le thème ça c'est biloko c'est biloko ba quête ba body c'est les jeunes filles na ngate qui c'est tout simbo to na sombe tika bon tout ça la bon na mwana so aya ça kuna aya ça kini ya baleki Angelo aza pa na kini on est sorti baza penza très bien makasi za te fanga na somo na ngwa kitoko makasi na bota ba kitoko po bone ba yise mame tole ngo akena ngula sundula bana yo ba loba nto kena ngula ba bile ba et toi on sundula bana ni po to ndamo ko la bana ye moko papa bana na ye mama bana na ye afute la bana ndap ya $100 atinda la bana chaque fin du mois tinda mbongo ndap atinda provision aso ba pour na bana et puis bana baza ya ye so on se demande ni pour maman nia sobango usaka mama na yo ya mama leki mama za mama c'est ba relation na bino na ba théâtre tika na Congo particulièrement yo ba relation na ba ngana ba sala théâtre tika to zaka bien makasi noti Congo noti Congo to tourner le quoi avant que papa Edo Kaongo producteur avant que benga to soigner bien photo ya kinga mama pa kina bi c'est bon pas za kiniaka au tourner et puis na komi a benginga na Nico Chege de moi a bisu na ngwana Nico benginga na ke tournage c'est tournage qui a dadi pe sangweza mutema mutezanga mawa kaba camarades ninga malamu za Yesu ninga malamu Yesu ya paranga la te ninga malamu Yesu to o mère ami na keba ninga malamu Yesu mère ami za Yesu masia ya kaba camarades comment ça ko yaki nani Barcelone Naomi na Cardozo ba camarades mais Cardozo abeti Naomi Barcelone Virunga comment ça dadi ko nga petite sœur a dadi non plus moi qui tourne ma casse qui tourne penza à part avant notre pièce mon qu'on a Congo pièce pas les toilettes tout nenda kuna na pièce sont pièce ngo ya mwana ele kai pa biso ya mwana ele kai wana mauvais pièce otayango mobemba makambo te yango otayango OK ya mwana be ele kai na taraki tika ya wana film tika so ba relation na ba basala théâtre to dongoli étoile to dongoli ba miraesa le bato bino ba kokuta anangula on to kuta ngolo za neti matembele to zaka très bien makasi ya die wala camarade na ngai ba je t'aime to zaka bien je t'aime to donc tout le monde to zaka bien ba onyoso so na to zaka ba to na rando ba service nan service
Et bon, j'ai vu sauter Anne. Nathalie m'a dit, non, ça va. Ça n'a J'ai vu sauter Ah. T'es ça n'a T'es Anne et le bébé. T'es ça n'a penza. Ça n'a penza moi ba. Ça n'a mais ba auto ça bien ma casse au temps ko mbwana. Mais ça n'a ba Marius Nkos, moi la Bruno Nkos, mon pasteur. Si tu comptes au compte pour aux qui kozonga no kingo yovanda no va bal ko faire libela na ko kati on va no c'est so calculer no ke poto o karangati ya no tambula selon Nzambe ndenze be para ko to memangai na so ni je na olonga pa biso na Congo ba faut quand même pour na ngati na so ba na olonga na okende Luanda ndepe na komaki mkopenza ba osake lelo pe apesa na su depuis longo su kene poto na bini ndinza ba ko sa makambu ni pona ko mapena poto et bon so mobile mo ka ça y Sani. Ça me balme à y pénal le bité na net mon vote na yena bala et tout bana. Voilà Luanda. Bon. Ah, voilà ma banzando et pour selon voilà na Luanda. Donc c'est que ce me bala yega na ndinga Luanda a balo lingo note. Moi si nous so, ça m'a ça bible face à nous. Ah bah. Ngata la loda te patu no bana ngaka. No bana ngai. Ata te no bana ngaka. Obligé no bala. Et puis mbala bala ngabala moi c'est. Na ko se vanter te na bala na saka moi c'est. Ndo moninga ya. Na moi si penela et puis na babani. Na catégorie nyonso na moi si penza. Mama lo ba masamba yebi na moi c'est. Ko ba bibi na ngura wo ekino no osaki ndumba. Non ça ni Kindumba. Samba. Ba fi matema balabala o basala théâtre. Sikoyo. Ba tu na ezaka nini na bile bo sala bongo tu za bando na bino ko. Tu sala bo poani. Et puis ndumba za mwaso abadi se bona za ndumba ebi. Ok na ndumba munene. Na yo ka ba iba mwaso sa bali ta ndumba. Mais so ba bigi ndumba pena bino ya kindumba. Ya kindu bena ya kibula ke totemela côté ni o totemela ouais kasi on va besoin ce ko bandaku poto sala kindu na ko sala ba kindu na na boni ko bala te n'importe quoi boni makanga mabala te boni nga kindumba bala tsimisi no soka na binoti babi to kimi na ba TV ba bisu ba kimi na ba journaliste na ba chroniqueuse ba bisu ba kimi na ba théâtre ko ba bomba ka kindumba na sebe loko ba sala kindumba sko ya soin ngapa ya bobinga za ndumba nga za ngapa ndumba kasi ne dubi nga nzimi na ki ndumba nasa ndumba ndumba munene ndumba bangala ndumba batabantu ndumba munene moninga ya nata bambala pai disus tala niveau tala pai kongila nata ndumba munene moninga ya tu nanda ku te de Kristo usa mpepa ndaku tuzo na mpepa ndaku tuzo na mpepa ndaku tala miyo sasa sur téléphone on a pas problème te wala za edge petit na oti asa ngene charge te mama na iba problème te na pesa o na iba problème te yo bana ndako yo sa bana ndako na bego mwana mbote ni batela ya Sandra sapato ça pas vontade makasi ça pas vontade makasi de Chris Nimi makana Gabriel mundaka ya na net mo photo très cher internaute de l'école RDC ndaka net mo photo ngolo net mo photo vanda awa la photo ndaka yemo randa ebisinga sala ero photo na penza ngwana tout le monde peut ndako au système bolingi on mingi étoile pas à non ouais ngana ça papa me dit ya fo mwami afo mwami ya biso da sala la pour ça lingai abino pour ko sa bote pour ça la ngape non elle faut m'ité pour papa ça non je suis pas mariée je suis célibataire je suis pas mariée vraiment je suis pas mariée
Bah, ok, déjà, boy. Sandra, elle va que la mariée est célibataire, maman va dire c'est toi célibataire. Sandra, oh, ndako na ngai, na fanda penza anga moko. Ok. Nga moko penza na mutu te, donc nga moko penza na mutu te. Atobi tanga pa porte 3h, kaka na fogo porte côté. Solo. Donc ndako na nga moko. Tu comptes aussi pour bien que ça tabane. Te. Nangola te. Ah te. Eza bo libisanga na fingi te, mais ba baza mboka oyo. Bana mboka bana. Kameza mboka bana. C'est 100%. Ba bata dans l'éducation vraiment te. Ata bana biso ba uti Congo ba yao. Ero ki de classe na bana awo. Ba osangana. Mentalité na bango. Na bo libisa ba na fingi te kaka koloba na oloba. Ngaba na bako bana ngai. Na boko bana nganga moko na bata makaka wabi pas savoir faire mais on mélange ba ozanga te ko pambola. OK. Nazaka reconnaissante pas Didier Mouladi kaza Italie. Il y a un mot bien, sunganga tellement trop pour na bana. Tellement trop. Anga to bunga yango kala. Na so me yango pas asile me na ngate mais grand frère ka quartier donc rien à voir. Grand frère quartier Didier Mouladi ka papa ya Flore Mouladi ka papa ya Blaise Mouladika. Donc sunganga tellement trop pour na bana na bunda pe pour na bana nga. Et puis moi c'est ça université OK. Félicitations. Akanga suki makasi netinga mama na ye. Oyo mo pokanga suki makasi. E mo kanga suki tena elo no kanga suki te point. Ça on m'appelle comment na sala ngo. Ya solo. Ba pe ko na sala nga moko. Nana mutu na nga na sala pe ko pa nga moko. Kasi ba ya ba futu pe mo sala ba peruka. Au moins ndako to bana mo ndako. Ndaka net donc chamba ko tate attends ba ça kaka. Moli les arts. C'est yo pas l'accent git. Moli les arts de Chris. Au moins la chambre. Téléphone appel na fonga pa tout le monde. Ba chambre même bo soara matelo ko tika bone. Yo ko to la chambre na ngai. Ko sara de Chris nimi télé-réalité. Ça peut faire la moi ligne hein. Janela OK. OK. Chambre na ritmo photo. Chambre na penza ngo. Bataka batela c'était na base. Base na penza ngo wana. OK. Toi chambre c'est mbet na penza ngo. Mimi ala na senga mbet ala na si. Banda na chana salon à César na chambre vende télésana. OK. Donc na bongo. Sur internet de regarder soldat kwa na photo. Bomoni zana na baluka na obwe. To bimeno abwe po micro kanga makolo. To moni ndako na net mo photo. Oh, nous voyons ça est juste. On précise en gros petit moi là. Ah tout ça des toilettes. Mais attends ça va fièvre na pas no ndako ataba na msala. OK, ça t'as pas ma étoile hein. Je peux te montrer abolela ye. Ba ko fa ko na ngai. Ko na makasi. Makasi. Ko na mona ga. Ya yepo no sala théâtre hein. Pas comme la Carmas. Wa mona président Carlos Massamba. Oh, président Carlos, tu as pas papa Zoka. Émission mon sala papa Zoka boye. Président mon Carlos va répéter pas maître Timbo. Non, il était. On les a né. Évité. Moi, Carmas, moi, na yo. Yo de moi. On dirait que ça là, ils ont été, hein? Pièce à quitter. Été dans répétition. Il y a beaucoup ça là qui bien mais c'est quoi? Ah, on a rap kalaté. OK. Donc moi, on a ma fille chérie. OK. Donc on ne peut pas que va là ko. Makasi. Makasi pesa. Bolele ese yo comportement ne pesa bien. Ye mugolo ba kaza no ko finga nde normal. Baye banga na finga baba bambwa ya baba komo mso mona mbwa ya soso mais la ibo vana na be olamba pe olamba makasi to bavana na bandaka bango moko kolamba pasi ne fa za kama sani na bimi na kupa mère nani wana somi biloko ali e wa pa mira yesa nani mama nani comme nani
Maman toi la vie net yé na olamba passe. Yé ya miresa maman na molanda. Ya cosité. Tenga leki na mo avant dia Merlin, basa matuda. Na kota malo na bonté. Nda mabete nga alamba kana pa mwasi. Nisi bon, na belinga na musaka na soso ezana. Deki se mtole la olenga na musaka na soso. Na beta ngo penza. Deki sa do saka na ngolo. Kabisa akatoda na moto déjà pour chauffer mais là deki sa. Na bela ga eta deki sa la di. Aibi. Bisa aka bisa ya. Ya ka ki okuya. Nanzu moza sema pe nanzu moza kati wana na ba makasi finga biso te boba bino ndaka ba lokosa bogo la ba pardon bo finga biso te po bino bo finga makasi na mpeke bolinga biso balinga biso mingi mais on va finga ka balinga biso mingi mameto la bien la place bo finga bato boye bisanga te ke étoile loko sel bo bien te mais na bonne manière tel niveau pour changer ce temps bo finga ngai no changer tel niveau ngata lamba makasi ba internet na biso ba abonné na biso ekoya na lela bino fort na pe ke bino pe bolela bisa koleka ça bolela biso te nga bo senga te bo luka so bana net mo voto bo luka so biso ba senga ke ba malo mboto le boto pa azana pe tu pe lobby lobby to sa ne boyo aya pe mboto est-ce que vous bisa été to tane pas zigora wa mtu nanga to tane musika ko yebisa été ke biso to senga yo nini ba contact na ye te non lo ba te bo bibele ka bongo partout na elongo pona miso ko tela pe mission ba monique o partout na de kiso mo yebindo sala ba système na yo donc partout on te senga ba coordonner na il faut elongo a ko tela ko peka na mission ko ça pasa na ba bimela nga abkima abongama bongo penza na to kombe na suku émission na biso déjà à la fin ni no ngoye bisa bato balandaka yo bato balingaka yo bato basenga na net mo voto bana bango. Bon, neti mon votoyer au pindra ba basengenga naza nanga pinza na tourner ba film vraiment za ebele na linga bino mingi bi po linga biso mingi so remarque za bo pesa kaka bo finga to finga za mabe to bando na bino et puis so finga nga seke benga nga pesa nga conseil to pesa mo na la ta bien te benga nga banga na to ti bo poani naza pona ko yokati ki o finga bo sala bongo to bando na bino non na lingi bino mingi bi po linga nga mingi basali ebele bato so baolanda na net mon vote moi ça m'a deux fois le kitabala ya pichuna za mkoloko za mkoso na pizza za pa mkolo pesa ni wa téléphone pour bato biso ba ko luka ba benga yo pe ba kono na WhatsApp so moi conseil quand des à la capo conseil net mon vote code na biso za plus 244 929 479 576 929 479 576 so bengi nes eza 3h 2h 1h ou 1 so benga nes moto aza penzo ko benga na so la na yo landela nga makama bela ba WhatsApp naza penza wana bambote nanga bébé nanga Nisela Suzy Mukwa les mystiques petits ya na ye ni miso tota libanda po libanda saka ke po to za malamu na moni die donné katoto ya nanga za États-Unis mtambongo ebele ti ya Clarisse Masamba moi sa papa Mozart Ndodi azana na moni Pedro Sukami azana na moni famille Muima Diento Zigano ya nanga garçon de disque namoni Sawa Muima, Jolly Ping, Jani Muima, famille Muima Mobimba, famille Mouladika Mobimba. Ya Mouladika na bambala. Baba mbala. Ndido yebi. Tu veux nous connaître comme Mouladika. Asala we, bon sika yangwana. No banda ya mwaka yangwana. Teno no Mouladika na koma na masina. Baba ndio na DJ. To cela aussi ba. Bamote bele penza na gwani matota top model na kati États-Unis maman na Dorcas Nzenza une fille pas comme les autres moi moko maele makas na sincere Prosper Monka nenet ma voto penza zolela osola mabe osa bongo poani ko
frère Alain Wakake oh maman Sephora il va au solo là tout solo là bien oh maman Sephora vous avez moi c'est quand moko maman Sephora tu vas au solo là tout solo là bien comme frère rappelle comme sœur ça me la makasi pour toujours tout ça Didier Elisa ya bino yango na bosa vraiment ebele ba na pesa bote te bolimbisanga na bosa na nzambe na ngai mobale ya mbinga nzambe kombe kimi na bana na célèbre calendrier président teyete no na mbala mbinga yo so ba ki mnoka ba te yo beta ngai Jojo Maleka Avo Palanka Président Herman, vous avez un compte à côté kuna. Yo so za côté kuna za la rabe, so za Congo au Kabarate. Président Herman. Et quoi qui m'a boité, yo silika. Apesho fuka. No bana. Ya. Décembre ngo, ya ba pour tout ça bien décembre ngo. Na somi na lambate. Je mu kolobo. Ngala ta la boya ne. Na somi na motaya ba problème te. Ba Sephora ba la ta yo kola. Surprise à propos européenne, bato ça na Porto. Oh ça na France, ça na Paris. Après la poste aussi n'a pas net mon photo colis. Quand tu n'es pas Sandra colis pour ça Sandra bien. Colis il y a le 29 décembre oyo. Et novembre oyo. Et comment le 29 décembre donc un mois quand on a maille. Na MT hein MT Matwiza. ATC Matwiza. ATC Matwiza. Numéro de la bus plus 33 75. Donc si on a papier de c'est normal. Et on prépare le non. Plus 33 75 39 28 655. MT Matwiza. Il y a ce beau pescalo la chance wana yaya sur est certain. Na ju ba onga pela su kolina botinde la ngaba fete très cher internet bato balingaka biso yo vandika botele biso bien ngo la tenu ba finga pe bongote te bilamba ba finga kilo la place no finga Sandra la place no finga net botala alati bien te MB Matwiza yango wana bosa biso bien makoli moi kilo na yo moi ni komika Sandra qui me parle likolo et koma donc il y a penza le 29 Chris na leli makasi bao bazu basalam te bolim sanga basima bozo basalam ebele. Salut à vous très chers internautes de l'Eco RDC, déjà à la fin de cette émission. Quant à moi, je dis mes big salutations à mon boss Jean Thibaut Chiboabo. Na bosa qui est pour ça la bongoté. De la base de mission nyonso. Kaya Sandra te boss. Ngama kuna bande émission. Na bossa no bois Jean Thibaut Chiboabo. Boss Jean Chiboabo posa boss de mission nyonso. Ya yemote. Le big salutations à mon boss Jean Thibaut Chiboabo. Na pesa bambote belé na batu nyonso baza de part et d'autre bona na famille na ngenga bo Cédric Agostino Nteka. Je te salue hein pacte yo mukenzi la patosho. Na pesi yo mbote belé na Nadège Ngenga, bambote belé na Lisa Kingis, le Chris Nimi papa na Gabriela, na bossa de flexing depuis Canada. Na moi baza na Canada. Taka mtana Canada mona ngateloti. Mais à côté là nga ba shop passer là nga ba valise. Ça là niveau moi ça mtama la wana. Flexing comme des flexing. Mama wumi na yo moi malamu zala de bongo la personne finger. Mama malamu na finger ati. Tasiko. O nga bengo sanga pantalon za numéro combien? Bueno za la buene no ça na nani bo ça na nani. La flexing je te salue est-ce que zali? Bino même ba fait no mbote ndense no boza. Boza déjà wana. Donc mbote bela bino nyonso na bosanité ben Willy le Gabonais, le seul fantôme qui sourit. Hein Brinel pour tout la belle on appelle ça mbote King Slova papa na Marie. Ça bongote la mbote. Si des vignes est facile à carré hymne national mon grand frère propre et ça les belé pour net mon photo. Il y a des mois. Bambote belé na yo bambote belé na Rick Mwanange. Appelle ça mbote on ça té en luzolo. Non, vidéo ça passe mbote na bye bye.